puisque CENI a 4 budgets. Budget de fonctionnement, budget de rémunération, budget d'investissement et budget des opérations. Transparence, l'indépendance. L'indépendance est à CENI et Koti Kozalate aussi longtemps que CENI à tout moment azanga kaka musolo abelelaka. Voilà, ce parti, très chers internautes, vous nous suivez de partout, France, Belgique, ici en Afrique, Amérique également, mais également en RDC. Merci à vous rejoindre Bisso parce que le Tokobe Tamasolo et Mboka, Boebi session en septembre et Fongomaki session à Neasuka 2020. Au cours de la session, en haut, tout lundi, président de la Chambre basse, il y a Parlement, président, il y a Sénat. Kimbela, Babelele, Tebalobi, et Sengeli qui a créé compte Moko pour nous préparer ma ponomie en 2023. Pas battre au boy to mona, Makambo to mona en 2016, non, et Sengeli qui pousse ma ponomie. Sous une année 2 ans après, pour nous Koluka Mbongo, Okuta na Bapaya, Kosala ma ponomie, Babo Yango. Alors na ko lobela bongo pe to mona qui bandeko ya groupe de 13 va déposer proposition à la Chambre basse et à Parlement. Kosenga été bateau yo batiaka ba suppléant ba membre famille na bango ezala lisusu te dete ko sona mona mboka André Kiomba azali bongo coordonnateur ya Udiciel p vice-président ya commission africaine de supervision ya élection mona mboka André Kiomba. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup cher journaliste na sepeli mingi na lisolo na yo oye tali mapona mina mukolo mwalelo. Alors, moi, je André Kiomba na Lombango, réaction par rapport à Mbela, il y a Sénat, il y a l'Assemblée nationale au Basengi, va créer compte moko spécial au Bafon que la loi pour nous préparer ma ponomie en 2023. Ndeko nangai tozali ne sengo makasi pe longonya na mukambi ya Sénat le président Alexis Tambwe Mwamba pe na présidente ya Assemblée nationale Madame Mabunda. To sepeli na yango ndeko nangai puisque batu baluka kaka transparence, l'indépendance. L'indépendance ya CENI ekoki kozalate aussi longtemps que CENI à tout moment azanga kaka musolo abelelaka. Kolandisa mana ndenge ba institution nyonso oyo ba bengi CENI sur le plan international. Indépendance elingi koloba CENI a dépendre de loko moko te. Azala na compte spécifique oyo bakolojaka mbongo na ye puisque CENI azali na 4 budgets. Budget de fonctionnement, budget de rémunération, budget d'investissement et budget des opérations. Fonctionnement, investissement, rémunération, na opération. 4 budgets ndezalaka na CENI. Et 4 budgets wana ezali ya souveraineté nationale. C'est-à-dire mon paya moko ta koye koya kende ko meka oneti ko beta obo ina boye ezalaka mo apasi kasi budget wana oyo bakuti des fois ko solola ezali budget ya investissement po tokoti ko zala na mutu moko abimi azana musolo lobite bokola CENI azala locataire partout biso appui na biso tokobanda ko tongela bino ba siège nyonso ya CENI sur l'ensemble du territoire plus ba dépôt oyo ko banda ko servir ko batelaka ba matériel ya CENI. Bidia wana ekoti kozala négociable na gouvernement de la République mais koti kozala matin na CENI oyo ya sala kisi mandat na ye il faut ba remplacer ye na batu yasika oyo bakoya na nouvelle politique ya gestion ya institution wana de batu bakoye bako passer d'abord na évaluation nini tokoti ko sala maye maleka ki ezalaki ndenge nini mbebe ezalaki wapi tokoti ko bondisa yango ndenge nini poto bondisa yango il faut tozala na moyen musolo wana ekoti kozala boni eza bongo kese na biso compte na biso spécifique oyo etali makambo ya maponomi ezali awa tobenda boye bongo wana esunga biso kasi na likanisi wana oyo badeside na présidente de l'Assemblée nationale ya Sénat ezala pe accompagné na mesure d'encadrement ya suivi po epa na biso mibeko ezalaka mabe te. Ozi constitution wana obaloli yango mibeko nyonso ezala oyo etali maponomi ezalaka mabe te kasi mabe c'est l'homme congolais. Yenda azalaka kaka na mulimo ya muyibi. Tala lelo ndenge tokomi komona yo nanga depuis tobota mosomo na ministre bakangi PDG bakangi to banda koyeba que tout le monde c'est un bon gestionnaire nzoka miyibi
Maintenant mbongo wana oyo bakologer na seni eza musolo ya tata na yo na mama na yo te eza musolo ya bana mboka. Il faut la publier dans le journal officiel et il y a un compte seni gouvernement a ravitaillé yango autant et que seni à son tour l'era kozwa musolo wana tozana 4 bidets il faut elo bakeno na part ya rémunération ya personnel à soutirer autant et ça peut publier dans le journal officiel. Mais les encadrements il faut ezalaka na musolo oyo ya bana mboka to sepeli na yango kasi na oyo tolobi ndenge ba député oyo bakeye ono na to proposition na biso ya mutu soki azali député national mwasi na ye ndeko na ye aza ressource na ba suppléant ndeko na ngai wana to lobela ngoto kota wana mwana mboka André Kiomba olobi ete singeli fond bakotia hein nde ba créer compte moko o ko permettre na équipe oyo koya ba leka ko sala évaluation. Mais est-ce que les lots avant basa l'évaluation ba leka ko sala la fond singeli pe bureau à Kalaté batika moi rapport moko ke na mbongo to zwaki to salela boye boye tikala boye zalaki affecté na boye. Est-ce que rapport wana ezalaka ndeko na ngai nanga sala makambo nyonso président nanga sala makambo nyonso bazana rapport général ya ba élection même année ya glissement na bango c'est nya kende déjà kotika rapport na bango. Et la question seulement Assemblée nationale a bengisa mukambi ya seni ke yakakasi olobela na ba députés nationaux lolengeni no salaki musolo nanga ko kende expliquer bango nyos kasi mubeko wana oyo ya loi organique de moto eza ko talisa te soki kaka président ya seni aleki à défendre rapport wana 30 jours oyezo landa défense wana il faut batindala ye mission ya audit. Mission ya audit et kokende sika et kende kotala lolenge nini aselaki musolo est-ce que ezaki na lolenge oyo gouvernement a prévoyaki ou bien yangote simana yango ndeto kozwa ba résultat na ba institution habilité ya kotalisa mbeba ou mbeba te. Mais au stade où nous nous retrouvons pona kozala na maponomi ya solo na date oyo elongobani conformément ya constitution de la République, c'est-à-dire na 2023 et sengeli bandeko oyo bazali en dépassement de mandat oyo ba président de baza ko kwamba likamba oyo ya seni balongwa batu ya sika baya na yebisio ba évaluer processus électoral mbebe zalaki wapi pona nini mbebe zalaki. Maintenant, pour na kobongisa mbeba wana, il faut to sala nini basali ba proposition. Maintenant, sima ya ko sala ba proposition esenga musolo ba recourir na musona bango. Pose ni abenga ma indépendante, il faut azala na compte oyo ya benda ka musolo na ye pona misala na ye adizala ka dépendant ya gouvernement te. Likambo wana biso tolobelaka yango na rapport na biso ya sur le glissement ya élection en RDC en 2015 bayokelaka biso te. Mais pour le moment toza ko sepela makasi puisque tozali na président de la République awuti na opposition tozali na majorité présidentielle bango nde bazali na gouvernement c'est-à-dire na premier ministre lokola recommandation wana wuti na batu oyo basala ke no premier ministre yazala akotosa puisque ya wuti kuna baboti na ye oyo baboti premier ministre bazali nde bango wana ba décider ya sala puisque mission na bango ezali ya ko voter mibeko pe ya ko contrôler misala na ye ya gouvernement na kati ya attribution na bango nde ba décider ba yebise il faut créer compte wana exister de sorte que no bango ba banda ko landela lo lenge nini musolo mboka bako banda ko salela ya et puis musolo wana le rekubima de ko permettre que non c'est ni après évaluation abimisa état de besoin programme na ye calendrier na ye ezala au délai à 2023 te onip oyaza ko proclamer makambo ya recensement 2022 nde recensement na décembre tozali d'accord on dekonanga soki par exemple 2022 basali biso recensement congolais nyonso azwi carte mais na misolo asengi 350 millions de dollars ata 500 millions tozo yo na Congo ndenge zabo bayibaka $100 te bayibaka $1000 te bayibaka kaka ba millions 850 millions 350 na mbongo yo ba individu bayibi kozwa 300 ou 500 millions ko pesa onip a organiser recensement to komi lokola bamboka nyonso travers le monde ou congolais ya banaka na congolais ya solo au kende maponomi ye wana azali détenteur ya carte pour citoyen ezamabe
kaka bayiba kambongo toyoka kaka yango kaka bakangi nani tribunal de grande instance ya Gombe ya Matete tolembi bapesa onipe mbongo 2022 tozali na recensement pesi biso fichier d'état civil à jour na kati ya état civil wana ya bato nde bakotalisa banani bazali na âge ya kovote nde sika babimisi biso fichier électoral eloko wana soki esalemi tokozala na élection oyo ekozala penda na mbeba mingi te po muyibi ekozala muke mais kasi soki esalami te tikala koyeba keno muyibi wana mpona koyeba ndenge nini surtout soki tokeye na opération d'identification et enrôlement des électeurs sans passer par le recensement ndeko na ngai le même effet produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oyo to lelaki na bane lekaki tokolela yango na 2023. Moi na mboka André Kiomba olobi quelque part na ndio na boke bolobi nanga na équipe na basaje na rapport basala ya maponomi ezo zela kaka nde assemblée nationale kana kobenga bango pona ko interroger bango to ko ka bango bana lopoto ko auditionner bango mais lelo bato ebele toza na impression baza na impression lokola Assemblée nationale aza ko couvrir nanga pomba te pota nanga aleka liboso a cher taleka na ko exposer makambo na yana nyoso wana omoni ndeko na ngai to ezali pe loi organique nde eza ko bomba nanga parce que le après 30 jours faut batindela ye mission ya audit omoni ndeko na ngai to koloba na etando ya linene alors na kati ya masolo to ko sololaka il faut ko évitaka puisqu'il faut tout le balokola ba responsable na makambo ya mele ya ba élection ezakate ke na yokaki balobaki na makambo ya élection ba ninga na kapamba te mwana mboka André Kiomba na makambo ya ba élection ezalaka na monaki mais ngai na koloba makambo yo ngai na yebi na monaka na koloba makambo yo na yokaka te po makambo na yokaka ekotiko zala solo to lukuta na ko analyser yo moko sokotali na ko analyser yo moko pe ko analyser singi lingi ko loba teke ko loba siki okotiko kende libanda to koma okotiko zana kati ya masolo na yango ndeko nanga président ya Seni asa salaki makambo nyonso eloko esengeli sika ezaba bengisa ye aza prêt aya koyebisa bango lolenge nini makambo wana eloko nini eza ko bloquer ezali te il faut koyeba ke non tozali na kati ya session ba session nyonso tolekaki session oyo uti koleka tozaki na problème ya covid na kati ya covid wana question ya Seni eza question trop sensible bakokaki jamais neti mama mabunda akende ko bengisa président nanga aya ko défendre question ya Seni devant moins de 100 députés. Et lingaki ezala penda malamu te il faut ezala na période moko yo quorum eza atteint conformément ya prescrit ya règlement d'ordre intérieur na constitution de la République bakobengisa ya koya koloba tozali na session sika budgétaire akoya koloba metikala koyeba ke remplacement ya ba membre ya Seni ezala ka condition te ya président ya Seni aya ko défendre rapport général ya ba élection tozonga nanu na histoire na 2006 po Ngoyi Mulunda ba remplacer ye na malumalu aya ko remplacer Ngoyi Mulunda akenda ko présenter rapport général na Assemblée nationale était to ye na 2011 Ngoyi Mulunda po ba ya ko remplacer ye na nani ezalaki déjà l'air à une assemblée ainsi de suite c'est déjà prévisible ça n'a jamais été une condition il n'y a pas une disposition dans la loi organique qui dit que le remplacement ya ba membre ya Seni ezali conditionné na présentation ou défense il y a un rapport général à processus électoral et la loi organique de montezali ko définir mandat ya bato bazali ko kamba Seni dès que ils sont démissionnaires bazali ko assumer ba faire courante il faut maintenant ko remplacer bato mususu ya sika oyo bakoyeba lo lengeni ne bakoki ko bongisa maponomi ya 2023 ne pas le faire maintenant c'est favoriser le glissement. Moi na mboka André Kiomba ozobimisa ba problème mi balé na maloba na yo ozom sa problème ya rapport ya Seni na remplacement ya Seni entre les deux problèmes et l'oko nini eza prioritaire. Cher ami eloko eza prioritaire eza respect ya mubeko eza ko pesa bango 5 ans maintenant bakomi na 6 ans bakende babiloko oyo yokaki ba masolo simandaku réforme boy to pesa félicitations makasi na président ya Assemblée nationale na ya Sénat. Denge balobi boye. Tous les textes
non modifiés sont d'office d'application et pas en dehors des institutions, mais au sein des institutions de la République. Bango bakanisa kite lokola wazui musolo okoya ko kokosa ba congolais wala ba réforme tokende na dialogue lokutana bino. Mwana André Kiomba. Yo zaki na journée nationale ya réflexion sur la réforme. Na kokende kosala nini po eza biloko ezali kokende libanda ya mibeko ya mboka. Soki tozali na proposition, tozali na mutu moko ya yo la ndaki bango na bokebi parce que bango balobi baboyi balingi na bango dialogue te. Baza na souci ya mboka, baza na souci que non, mais tout monde qui na 2011, na 2006 et c'est répété te. Ne balingi bana mboka baimboka baleka na kofanda ko solola ko trouver ba solution parce que ngonga yango 2023 za mosika te. Parce que nazo moti nazo boya ba memongo na ba memongo libanda te parce que masolo nyoso ba ko sola on a un groupe de 13 tango ba soli ba ke ba moni mokonza mboka te ba ko mongo verbe institution mboka où est le mal liboso za ki bongo te liboso za ki penda lolendo mapeka mapolete. Biso tozana réforme. Et puis ce sont toujours les organisations de la société civile à mal de positionnement qui voulaient à tout près être à la CENI. Il faut. Mais chose grave, Tolandi Bango, même c'est là qui s'autoproclamait experts électoraux. Moutoumon n'a même pas observé une élection qui s'est dit expert électoral. Et puis à cause de la proposition ni sur la réforme. Tanga Babiloko na Bango nyonso. C'est le redit. Et ça, c'est du plagiat pire et simple. Et ça, comme Makambo, biso te dénonçant, Toloba Yango, des motobayeko ko présenté. Mais, et là, puisqu'ils se sont conformés, non seulement à la volonté du souverain primaire et du législateur congolais, Yakolobate, oui, Toza est incapable, Yakobenda. Makambo libanda ya ba institution tozongi na kati ya ba institution. Est-ce que yo le président de l'Assemblée nationale ou ya Sénat balobi o ki basali ko référence ya biloko ya réforme babosani yango, ils ne connaissent pas les histoires qui sont en dehors. C'est peut-être ba députés le groupe de 13 comme ce sont les députés qui ont mandat du souverain primaire. Dès lors qu'on a puisque Congola comme na lolendo moko lo fondo et au nom du peuple congolais. Toi tu représentes le peuple congolais, ça a été élu où? Conformément à quel prescrit de la loi où tu peux parler au nom du peuple congolais. Puisque moi je suis acteur de la société civile, je suis responsable d'une église, tu parles au nom du peuple congolais. Non, André Kiomba. On dirait comment se fait-il que c'est minoritaire, bango baza majoritaire, la plupart à partis politiques, la plupart à députés nationaux interroger bango ça pour réforme ils veulent que makambo changer le seuil de représentativité quoi ici bato belé le non na makambo ya motomoko azana suppléant ba membre famille na et vont ici ba famille belé on voit dans une seule famille mais nyoso on est ko vanda autour d'une table pour na ko trouver ba solution. Madame la présidente Azalina Yango déjà ezako lobela makambo wana oyo depuis le mois de mars. Toza kolobela makambo wana ke non député ceux qui ont postulé provincial ou bien au niveau ya gouvernement okoti ko zali na suppléant membre ya nani ya famille na ote tolobela ka yango pona nini ba lobela yango te na assemblée nationale réforme toboyi yango te ndeko na peut-être toyokana na yote na kati ya makambo etali maponomi réforme il faut ezalaka puisque maponomi nyoso esala na lolenge longoba ni ezalaka te ezalaka kana bambeba mbeba wana ko corriger yango ndelo ko to bengi réforme. Na yebita soki ozo yokangai to bengi réforme c'est-à-dire eza lolenge maponomi elekaki na ndenge ya mabe siko lolenge nini ya kobongisa yango de to bengi réforme maintenant condition pona kosala réforme wana ezali nini eza la condition te que pona kosala réforme il faut d'abord tof sursoir renouvellement ya membre ya CENI du moment où oba o tozali na bango bazali déjà en dépassement non. Dès lors qu'on a zoyebisa yo wana puisque mais oyebi pona nini ba senga ki ko sursoir ma remplacement CENI au moins tozana est-ce que mi tuni oyebi pona nini ba ndeko na ngai ya société civile ba boy tozali na des agendas tozana agenda politique oyo ya groupe de 13 que je respecte ce sont les élus nationaux qui ont mandat de parler au nom du peuple mais tozali na agenda oyo ya cropiskile moko boye ya bactéries ya société civile qui s'autoproclament les experts qui sont capables de donner des réformes nécessaires susceptibles d'améliorer le processus électoral congolais. Mais là, il y a une déclaration à Bango Totagne, il n'y a rien du sérieux.
c'est du plagiat, c'est le redit. Mais j'ai soloté, il y a quelques organisations. Bazama Kassa ma élection. Sylvain Loumou, comment on est comment la structure on a pas tué on a ma ponomi. Et ça le rôle du ciel. Nazoloba na kombo ya ba organisation. Il y a ba plateforme. Oye sanganaki pour la réforme toboyi yango te tondi mais réforme fait salama après renouvellement ya ba membre ya seni po ba yeba koya debatu baya na maya sika bango debatu ba comment vous voulez yo lingi ba malonda ba maya sika nazolo makambo malonda te na lingi talisa yobo mubeko wana oyo ba bengi réforme électorale. Pour équender comme à niveau de l'Assemblée nationale, il faut obtenir quelques amendements techniques au niveau de la CENI. Maintenant, amendement technique wana oyo mubeko wane koya kozwa na banani ba membre la CENI oyo bazala dépassement ya mandat qui ne peuvent plus engager la CENI pour quelle vision ou pour quel objectif, pour quel résultat, puisque bango va se ba organiser ba élection na bango tomoni tokoki ko juger bango tokoki ko juger bango sur base des résultats. Bango nde ba kokende ba oyo bazana na mandat sika ya ko organiser ba élection de ba to bazana vision sur l'état du processus électoral et les résultats à atteindre. Bango nde ba tsiko ba kozwa makanisi bango ba pesi sika na proposition ya loi ya réforme ya loi organique ou ya loi électorale et que sika na ministère ya nani ya intérieur. C'est au niveau du gouvernement, pardon, au niveau du gouvernement, le gouvernement a pesi yango na ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur a qu'à défendre yango na niveau ya ensemble. Mon ami, ce n'est pas du lait ou cacahuète ou la moutika boyolobi que non, réforme électorale, lokola bilanga ya tata na yo non, tokeko ça la réforme. Ça ne se fait pas comme ça. Kapanga mutombo. La personne qui a beaucoup écrit et oublié dans les domaines des élections, même par ceux-là qui se disent comment passer par la réforme, a écrit un document intitulé Lobbying et lobbying ya makambo etali mibeko na kati ya mboka. Est-ce que ba consulta qui c'est un professeur d'université, yende mutu to Aza vivant. Aza vivant, ba ko s'intéresser na yeteni puisqu'il y a question d'intérêt. Ya ko kokota na nzungu na bangote lokola eza musolo baswaki pona ko défendre musolo wana il faut babi misayango ndo mwenye loko basala kiwana. Ça n'a aucun effet impact sur le plan technique et organisationnel des élections. Monsieur André Kiomba, on dirait il y a des choses qui se passent là-bas. On dirait il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a on voit Misabato. Oh ezaki le roi yo continue à circuiter. Il y a on se déchaîner. Nazana ndako naza locataire te nazana mutuka nazana liaka chaque jour na élection na mukolo moko tenga na tikala okende ko telema mozo bimisa kope nzungu na bango akota te mais c'est comme si oyebi ba circuit mambolegra ko yeba te ndenge ninga nazana monde ya ba élection bongo zalaka boyele kaka boyebi makaboye kende ba pesi bango agenda. Comment tu ko bimisa musolome c'est yo comment la réforme oyo ezaka ezaka réforme te c'est comment se retrouver comment avoir une même mise sur la CENI comment nous pouvons ouvrir une brèche pour mupaya aya kozala na même mise ayeba makambo ya élection pendant que c'est la question qui relève de la souveraineté nationale bongo wane uti wapi vous pensez que ba pesi bango puisque baza kitoko koleka ba congolais. Considérer CENI local non seulement une institution d'appui à la démocratie, et aussi une institution hautement politique et de business de taille sur le plan national et international. Moi, André Kiomba, est-ce que ceux qui m'intéressent, qui yo, au lingago, c'est la vérité? Et ça parce que m'intéressent, au tendu, c'est la vérité. Je suis d'abord, il faut savoir que Ngaï na organisation Ngaï, nous sommes les nationalistes. Tozali na to bengami pona ko servir mboka na biso sans pour autant s'attendre à un quelconque intérêt. Musala wana biso tozali ba contrepoids contre les intérêts de la République. Ya ke ba pesi o musolo po ya ko saboter processus électoral, o ya ko saboter ba animateur ya ba institution puisque ozaki musolo pas ya ba paya. Non. Et c'est pour cette raison que le par rapport à comment les Congolais, au lieu de privilégier la question d'intérêt national, derrière les ambassades, négocier les fonds, non seulement pour leurs propres intérêts, nuire à l'État congolais et à ses intérêts. Naseka na biloko ya bongo, toko dobela ka bango. Toko na nzela ya bitando na nzela ya ba radio bango ba boyiba en fait
à les entendre, pas bouder institution mon côté. Mais c'est qu'ils craignent que ceux qui m'a solo et qui est à niveau de la chambre basse, il y a parlement. Nakota là, yoka. Babi Nakota lelo, FCC, babi ngabon d'abord une majorité artificielle. Parce que baza placé, baza voté. Ce que balobi, ba kenne na masola réforme au niveau de la chambre basse, il y a parlement. Nakota a 500 députés. Lelo FCC baza ebele. Donc baluka ba influencer tant on sous makanisi baza nango ya réforme. Et pourtant bango baza makanisi ba nationaliste que mboka ebonga que l'élection ça de manière transparente. Au contraire nandenge yolo bango yelo ko eka musangai bongo mimbeko lelo to omoni totika yer moko boye ba aventure. Lelo nakati yote lelo 5 ans et on boitait pas. Kobana bango était non baboye était Assemblée nationale la session oyo et influencé la loi oyo et ko pousse à l'élection peut-être après 2023. Est-ce que les rôles ba Semco wana soki ozui définition ya Semco okoyoka makambo ya élection ezana kati ezali banganga nzambe musala na bango eza koteya batu liloba nzambe po bakende lola ouveye makambo okende bien te yoka na ino bazali banganga nzambe qui ont prêté serment na kati ya bakata cheleka bazui biblia balobi ke no biso toko servir au benzambe na yango toko balaka te ndenge bazalaka wana ezana esika moko te yo kende kokuta ndenge na kojiko se rappeler mukolo mususu na yoka président de l'ancien président de la République non esika moko te même Jésus a tika ko organiser élection te so que yo puisque bango bazaba modèle ya Jésus même banganga nzambe wana bango nyonso bazaba modèle ya Jésus bazaba modèle ya 12 apôtres 12 apôtres ba organiser élection bala moko na Bible après 12e ewana ko kende ko jida ke ko midiembika de baluki nani muto ko remplacer na volonté na bango baya ko sala tirage au sort muto abimia kasika ezali Matthias n'était pas dans la volonté de Dieu, c'était au contraire Paul na ligne natalisa yo omoni banganga nzambe lero basali élection denga bakeli libanda na volonté ya nzambe et que nzambe na plan na ye ezalaki Paul nganga nzambe a organiser élection te po élection nyonso ndenge basalaka wana ezalaka kana mbeba muyibi ezanga kata ya mukie koma yo muto zote ya vérité okende kota biloko oyo babiloko yo belela wana ya makambo ya nganga nzambe na nyiko kota wana te mission na bango ezaya kote ya batu bakende lola batika makambo ya élection na ba organisation ya société civile na ba parti politique biso to sungaka ba parti politique lenge nini bakojo kende na maponomi koyebisanga teke tela lobaki mission na yezani ngaponga na loba nazali coordinateur national ya édition makambo na biso ezali makambo ya élection soki ozwi édition dénomination nango ezali commission d'éducation civique et observation électorale tozali pe reconnu na loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI article 10.3 oyoka te makambo nyonso na yebisa yo etali maponomi est-ce que Bible ezakuna oyoki Paul bongo lingi nganga nzambe soka moni fraude électorale abelela te parce que nganga nzambe akosukisaka na église papa na wuti koyebisa yo nganga nzambe solo azali na Biblia akote ya batu liloba nzambe bakende lola eno bakende na assemblée nationale eno bakende na gouvernorat eno bazala ba député bon modifier loi organique et qui ça ba confession religieuse ba kambaka seni alors bosi makuna parce que bango ba uta rappel considérer na mubeko wana lokola basage et que na kati na bango bakoki ko bimisa mbuma o eza ko incarner sagesse na bango baza banganga nzambe ou non parce que hoteleme banganga nzambe bakoki ko participer na mama ponomité yo lobi yango ate opesi lisango lo banganga nzambe te opesi lisanga moko boyi ba nga lobi 5 bango nyoso baza banganga nzambe to benga bango ba confession religieuse na lopoto confession religieuse na koki ko kende libanda na yango te puisque bazali moko oyo ya composante société ou se contredire yo nazako se contredire si nazako yoka nazo yebisa yo bango soki bazali na kati ya seni lokola bango nde bato bateyaka liloba ya nzambe et que mission liloba nzambe yeza ya komema kimia boyokani et que objectif ya organisation ya ba élection ezali no ya komema bato na bitumba ya komema na boyokani nde bazwa législateur congolais azwa bango atia bango na kati wana mais bosala elongo lokola banganga ya nzambe mais sika soki tomoni groupe moko mibale babimi olia baloba na kombo ya lisanga bakomi koloba na kombo na bango moko c'est que ezane loko moko ezotambola lisusu madame te nde toza ko condamner yango wana je ne me contredis pas naza clair et net
tokende makambo yo balobaki que non non ndengeza non c'est normal tout Congolais akoki ko apprécier akoki ko pesa pe proposition na ye mais si landanze landenge esengeli est-ce que tozali la démocratie directe ou indirecte ce qui tozali la démocratie indirecte lolenge nini population a contribué wa kana réforme ya mibeko na kati ya mboka eza yo moko oyo lobi que non balobaki libanda te balobaki na baye ko changer ndesiko bongo prof oyo awutaki Belgique ayaki ko sala nini à Liège ayaki ko sala na kati ya Assemblée nationale ou bien na kati ya Sénat ou bien zaki libanda ya ba institution ça après échec cuisant ya ko sentir que non même cache oyo ezali na président de la République ba bengisi bango bayete mwana mboka to monso to lali wana to lala lelo mwana mboka André Kiomba lelo population eboyi Malonda likolo ya seni président aboyi ko investir lelo population boyi Malonda président za ko umisa pona ko investir Malonda parce que ba yoka ba nyungu esalema ki mo lokota et pesa maki e pa ya ba confession religieuse kande to za ko loba ata ko za ko boya 5 mais mon mboka André Kiomba lelo olobi lelo urgence ezali ko remplacer ba animateur ya seni lelo Malonda za investir tokozonga à zéro la procédure ya ko désigner ba animateur to sa aboni parce que binonde du ciel obeti to lobet du ciel na kota par définition nango ba mama ponometali pina bino bon biso to na ndenge omoni na lokola tozali comme corporation ya société civile et que to kabone na bitengi misato conformément à la loi organique tozali na droit mokote ya ko condamner oyo et salami na kamususu peu importe ezala mabe malamu soki basi baponi soki banganga nzambe baponi tozali na droit et obligation ya kotosa choix na bango population boy yoka na nazokende na lobi wana eza population abenga maki na bato oyo bazali a mal de positionnement pour ba manifester contre Malonda de sorte que nos candidatures na ile kozala rejeter bango sikoyo bako zonga en sapeur pompier lokola babumi moto mais souci na bango ezaka candidat na bango sa nini abima population est population est bien élection population est bien élection te ezali une fausse accusation ya population candidature ya Malonda ebimi na ba confession religieuse lelo soi-disant population baboyi président de la République bakozonga ou bien bakozonga te ngai réponse ezali simple na koyebisa yo que nazali na droit et obligation ya kotosa le choix qui a été opéré jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire non, choix il y a ba confession religieuse quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Cher ami, Malonda zaki ababoya ki pa banani et pas ba parti politique. Oyebi d'abord que na lobakelo ko mbala mingi IDPS est venu avec une politique d'innovation. Il a innové ndengenine. C'est comme un serpent mille têtes dont vous ne savez pas où vous pouvez tenir. Depuis accession, il y a président de la République à l'objet état de droit, respect à droit de l'homme, au Kobimalisus na dénoncer les Cambonines. Liberté d'expression, marche pacifique et salami. Maintenant, il a connu son ande monte banda kopet, yango de monte salaka ba opposant na katiamboka. Mais du moment où le président de la République est l'air yaliki, aye na opposition aye beloko nini esala yazala ou tata na yazala kino ya koleka na président de la présidence de la République abino il faut qu'on dénonce kama benyo songa na akosala na présidence de la République il est en même temps au pouvoir en même temps dans l'opposition c'est-à-dire abotoli monopole ya pouvoir politique ya opposition na kati ya mboka donc ezana kati ya président na parti na yi. Maintenant, les bango baza ko dénoncer. Si ko yo opposition ko dénoncer ni. Malonda considéré le kola que ndenga zawana c'est un élément déclencheur. Bato bavanda na ba makambo ebele, il ne savait pas par quel canal il pouvait au moins kobimisa ba kanda na bango vis-à-vis ya diversité politique na bango na Assemblée nationale ou na gouvernement. Maintenant, Malonda va utiliser comme un élément déclencheur. Malonda n'est rien. Si nous avons besoin de l'expertise... Malonda n'est rien. Écoutez, mon ami, je suis en train d'évoluer. Maintenant, va utiliser comme un élément déclencheur opposition à son monopole Yakobi Massa la marche populaire pour se faire sentir, pour sa visibilité, na kati yambok. Basala ki omoni yango.
bato mususu bazali na kati ya pouvoir babimaki d'autres tendances cachées ainsi de suite. Je ne vais pas peut-être rentrer en profondeur. Ça, ce sont des forces politiques qui se sont court-circuitées au sein de la coalition. Et donc, chaque camp était censé privilégier ses intérêts. Non, toujours au nom de Malonda, soi-disant. Mais si nous avons besoin de l'expertise, le choix qui a été opéré par les confessions religieuses, c'est un choix responsable d'une. Nous ne pouvons pas avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui vient apprendre. Nous ne pouvons pas avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui ne maîtrise pas les processus électoraux de 2006 à nos jours. Nous ne pouvons pas avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui ne sait pas d'où l'on triche, comment on triche, qui est corrupteur, qui est le corrompu et comment empêcher tous ces éléments-là. Mais Malonda, on dirait pour nayo moto azali na expérience ma pono banda 2006 uta lelo ezaka ne Malonda ba aeta ezali ba Simonsel ezali je ne dis pas ça aeta ezali to na bato nyonso bazala depuis 2006 ko superviser ma ba élection ezaka Malonda. Est-ce que yo oyebi d'abord comment Simonsel est botam? Puisque Simonsel est botami na Florence Kano en 2015, na processus en 2015. Bon, Aïta, Gérard Bissambo, Tokende nano Simonsel. Puisque nde tozo yo kana bitando Simonsel est botamika. Et botami na miso na biso nous avons été consultés par madame Florence Kano. Potokota na solo wana toboyaka. Maintenant comment yo muto botami na 2015? Aux ans d'expertise seulement il y a élection il y a 2018. Puisqu'on bénéficiait financement de la communauté internationale, il y a l'Union européenne, d'être expert ou expert en matière électorale. Vraiment, soyons sérieux. Depuis qu'on a depuis 2006, je n'ai pas dit qu'il faut individualiser l'expertise électorale ou l'organisation des élections. Je vous ai montré le choix qui a été opéré par les confessions religieuses, que c'est un choix responsable qu'il fallait capitaliser. Et pour votre information, qui sont les concepteurs de même la loi organique ou loi électorale? C'est l'actuelle majorité au pouvoir. Vous savez, la mission était laquelle? Était de conserver le plus longtemps le pouvoir et d'avoir le président de la République en tête, Joseph Kabila Kabang, ou sa famille politique. Et maintenant, ces mêmes textes qui servaient les uns à conserver le pouvoir sont en train de servir les camps de l'opposition. Vous allez me dire que Mibeko Yondenge Zali qui consigne la majorité présidentielle, et Zali Yamabe, et qu'il fallait nécessairement nécessiter une expertise d'une Simonsel qui est née en 2015. Ayako, soyons sérieux, mon ami. Soyons sérieux. Exactement que puisque Joachim Bongo, il y a l'Union européenne, on y a déclaré, on a Aeta, non, Aeta, Jérôme Bonsou, Gérald Bissam, Loum, Sylvain, Rose Mouton. Ce sont les gens que nous respectons beaucoup. Mais membres, ils sont de l'expérience. Ce sont les gens qui sont membres de Simonsel. Mais leur structure est respective. Tobi Misangona Simonsel, puisque Ebi Makeno, Simonsel. Voir même observer dans l'élection, organiser une réforme. Bon, mon ami, nous devons quand même dire des choses telles qu'elles sont, sans mâcher les mots. C'est quoi ce que tu as dénoncé? Moi, André Kiomba, tokomi na suka masona biso liloba suka ba imboka ya ba diaspora balandi yo liloba moko liloba lioko oyo toko pesa na bande kona biso bazali libanda ezali te tozali pour le moment République démocratique du Congo bien commun ya biso bato tozali na kati na bande kona biso bazali libanda soki tozali na oro yo biso tokoki ko conserver au-delà de nos divergences politiques. Au-delà de la divergence en tant qu'acteur de la société civile, ils allaient RDC. Congolais, nous sommes Zali Libanda Kati. Les kanisi yo kozalaka na yango mituno. Est-ce que les kanisi oyo ezali pona bolango yamboka ou bien ezali pona ko bebisa ba intérêt yamboka? So ezali pona ko bebisa ba intérêt yamboka, il faut kotika yango. Wana ya liboso. Yamimbal. Nyake la RDC nde batu to ko monaka batu bazali na culture ya kofinga ka ba autorité. Libanda to comme kati bande ko nanga bozali libanda na biso zana kati to letika na biloko wana ya kofinga naka même na niveau ya ba institution tozala ba vaillant combattant oyo to kopesa ka makanisi na biso pona bolango ya mboka na biso
Tozuit likambo etali maponomi puisque yango nde mama na likambo. Président de la République. L'eroye olobi état de droit. Ya solo ezali état de droit tozali ko vivre na yango. Potonji makezali état de droit organiser biso élection ya population o tobengi élection de base et élection locale qui ne sont pas les élections politiques. Organiser ba élection oyo yayo ya bord en tant que président de la République na ba députés nationaux provinciaux ainsi de suite na délai prévu par la Constitution, c'est-à-dire en 2023. ONIP apesa biso carte tozana posana yango lokola agenda na yeza jusqu'à 2022 toze la CNI le razo ya bato ya sika bapesa pe ya bango calendrier e bala na ya nani ya ONIP de sorte que non balo balioko ba se changer ne pe expérience tozali na ba machine oyo ya enrôlement tosalaka na yango ya CNI et ça partout sur l'ensemble du pays. Ça peut aussi aider à réduire les coûts ya nani ya enrôlement wana tozali na ba personnel qui ont été engagés, qui ont déjà de l'expertise. Ça peut aider que cette opération puisse se faire même en moins d'une année, si nous avons des moyens. Mais au gouvernement de la République, mbongo toyoka kaka baza koyibaka ba millions, ba 800 millions, ba 500 millions, tozwa boy. Zwa mbongo oyo ba ye komona ezalaki ya opération oyo ya bancarisation. 500 milliards de francs congolais. Mais zombongo wana pesa na woni kanga ba justice kanga na biso bato wana basanza mbongo wana bongo bana biso ezate ke président de la République akoluka yango ekobima obi premier ministre bakoluka yango boy te mbongo eza awa oyo ba miyibi ba yibaki bokanga bango bozwa mbongo wana bo verser yango na compte ya CENI a organiser ba élection na ngongo elongo bani 2023 to subir deuxième to subir nani quatrième nani nani cycle électoral oyo ekozanga bambeba ya mutu songolo mpaka la sala ki boy na boy non vraiment véritable alternance soki eza ba bakambi malam toko bana bango soki bakambi mabe eke toko sanctionner bango biso population pe toko mona bango les autres mona bango ba ko finganaka na ba télévision ça ne vous honore pas s'il vous plaît. Quand vous passez à la télé, vous vous insultez pour 50 $ devant vos électeurs. Ça ne vous honore pas. Ça prouve en suffisance que vous n'étiez pas, et vous n'êtes pas là pour l'intérêt de ces peuples qui vous ont envoyé, c'est pour vos propres intérêts. Soyons sérieux. Moi, aux autres, opposition au travers un FCC. Na beaucoup c'est. Na cadre de la société civile, Nazali Mutumoko, il faut nazala en contact permanent na opposition, il faut nazala en contact permanent na batu ya FCC, il faut nazala na disanga nyonso association ndango yoki na ko dénoncer makambo ya koleka. Mutumbi FCC. Na tumbi FCC, te na tumba FCC, na ebite soki ko tumba oyo ko tumbane. L'air tolo bakeno ba miyibi oyo ba yibaki bakanga bango batu ba yibaki eza batu ya opposition. Merci beaucoup mon amboka André Kiomba. Tokopi ba na suka maso na biso bolandi na bokebi banso yeso ko pesi lo ba moko komi na misata komi na 4e. Alors merci na bino banso bozuli bakwa ko landa biso to silisi bongo to suki obele awa to kuta na to ko senga mbala sima je crois ta semaine prochaine to ko zonga pona ko lobela masolo mosusu merci beaucoup to komi na suka merci na ba banso bazuli bakwa ko landa biso.